nayebi ke boza ebele na spécial breaking news ya lelo. Alors obengi ebele bokomi ebele bozali ko s'inquiéter bongai boyeba qu'est-ce qui s'est passé avec le messager Proverbe 30-30 Mobundeli Mboka. Alors nayaka na analyse, nayaka na enquête, nayaka na révélation parce que nazali un oint de Dieu appelé, ordonné et envoyé. Nzambe abenga biso alongola biso na mokili bato bayebi nga mingi bayebi ke na banda lokola Didier Forme alata kala moko ba saper congolais nazalaki bongo na groupe ya King Kester mene ya Titi de Valois biso bato to répondaka Nyarkos l'air lingasi l'air alobaki veste ne ko somba lupango na masina biso tozalaki ba producteur na produisa Papa Wemba na produisa King Kester Menea pour la première fois na Munich. C'est bien Didier Forme pe lelo nzambe abenganga nazala pe président ya Wengel Paris tango Marie-Paul azo beta wenge 4x4 ngam nazaki na direction ya masolo nyonso e mongo lwambo témoin pour nazaki ko louer 1 2 3 pour na Marie-Paul tango ya Bazulu 21. Alors lelo tokoma basai na nzambe totika nyonso mission ezali ko aider peuple côté asanga malamu pe ko révéler bato. En réalité na mboka Congo opposition ekufa, opposition et perda valeur et perda poids politique. Yango bozomona na bato babi bazali bongo ba opposant. Bah, bien que quand le pays est sous l'occupation, on chasse d'abord les occupants, après on organise les élections. Bah, on dit bien que machine, il y a élection, on a des bon machine à voter, des bon grande tricherie, où la communauté internationale, il y a américain, mais bon, on dit bien que Mikolo Union, surtout Caméré, où il y a toujours G à Kabila, où il y a bon agent à Kabila, où il y a père spirituel à Kabila, parce qu'il faut que Moïse Katumbi azali bongo fruit fabriqué par Kabila pe azala jamais l'opposition na ko révéler bino mamambona tala lelo sko bazo utiliser pour apanza opposition. IDP c'est va comprendre que Tshisekedi Félix na Tshisekedi Mulumba ba tekela ki Moïse Katumbi est parti parce que comment muto azana parti politique té a que nous poser à comme candidature comme président. Alors Moïse Katumbi azali fouille, fabriqué, inventé et injecté dans l'opposition pour détruire l'opposition. Et ça a très bien marché avec l'argent Oyo. Parce que Moïse Katumbi bazan na lobby moko, bazan lobby moko na Kabila, bazali bo na ba intérêt moko ba konzi Kabila, bangwana bazaka ba konzi ya Moïse Katumbi. Peli sous Moïse Katumbi abala nièce ya Kagame azali bongo mokonzi ya Kabila azape mokonzi ya Katumbi. Donc ba préparango banda kalake mutu oyo banda tango ya kala ba préparer que mutu ko succéder Kabila ezali bongo Moïse Katumbi oyo aza congolais te azali juif pe zambien. Alors lelo oyo so botali bien opposition ezali bongo divisé, opposition eza na guerre entre Félix Tshisekedi. Il y a IDPS oyo pezali corrompu Kabila pesa ba mbongo et comment pépinière tala sikoyo mikolo utoko lekezaki MLC sikoyo Kabila comment ko débaucher na IDPS parce que banda Etienne Tshisekedi oyo Kabila boma na nko po azakoli mbongo azupe mwana ne na Félix Tshisekedi oyo azali bongo kolabo azo rouler pour na Kabila ba pese ba mbongo ebele pour ba détruire Congo pour ba aider Kabila akende au-delà et à 2020. Mais eloko za malamu ya linini mboka wana Congo ezali na mboka Nzambe. Mboka Congo ezali bongo na ba promesse ya Nzambe. Alors ezala sango lokola ekofo lokola ba sango lokola ba mosengo l'église catholique tango ba telemi Nzambe ndaza sima na bango parce que na Congo tozana parti politique te tozana opposition te nyonso basomba bango na Kabila nyonso bakoma bongo basi ya Kabila pe ba corrompu en plus baza ba médiocre. Vraie opposition na Congo ezali kaka population basango na biso bana mvuluzi ba combattant o bana poto
mais ce que biso ba combattant toi na poto to fail, c'est-à-dire to échouer na nini ce que tali na printemps arabe au taliba révolution salamaki na arabe ba na monde arabe ba nani ba organiser yango ezaki diaspora même ba juif biso tout dans la Bible na Israël ba pour Israël comme un pays ezali ba juif o ba bimaki libanda ba diaspora nde ba organiser nyos mais biso diaspora na biso to salini to tiki ba aventurier ba miyibi ba voyou ba melibangi na ba envoûté ba comme ba leader ya combat. La plupart ba combattant ba sara ba vidéo tout na idéologie na ezani tout na plan d'action na ezani soki Congo za libéré ana ngoti ba msusu ba telemi pour l'instinct ba msusu ba telemi pour na souci mboka ba msusu ba telemi kaka na loyenge mais pe ya ba vraiment bazana objectif pour na libérer mboka ya ngozo mona mboka ba koloba ba libérateur liboso ya 10 000 ya 20 000 dollars ba cédé lelo oyo bato tout bakumisaka balandaka Moïse Katumbi bato tout balandaka Ngwanda bato tout balandaka mwana nsemi soki boluki délivrance te bokufa minoko kokofongwama bato tout balandaka Vital Kamerhe bomona Vital Kamerhe oyo azali père spirituel ya Kabila yenda fabrika Kabila petit lelo azo aider Kabila la preuve botale mikolo akangami na Eva bazaiba parce que bango nyo surtout batie bango na mutu élection na machine à voter za tricherie élection na ba Rwanda bato bazo organiser ngo or soki tozaki na opposition makasi eloko liboso balinga baloba ni to bengana nanu occupation parce que lelo ezali noir sur blanc ba Rwanda ba na mboka bazo occupé armée bazo occupé mambo belé bazo boma mikolo nyonso ba bomaka ba congolais ko boka bango na mabele ko boka bango libanda ko boka na fleuve kotamona na bibembe na kati ya baketch na butu yango moni ko liwa eza sous problème te pona Kinshasa ko boma bato comme nango normal donc tozali dirigé par ba criminel et ba criminel wana bani ba organiser ba élection pour ba tricher ba tika libela soki tondimi ko kende ba élection o ezali organisé par l'occupant ba ko nyonga biso ba koboto la mboka bomoni be ba lever baza ba soldat to ba infiltré rwandais oyo bazo kota na ba province bani c'est-à-dire balingi élite na biso ba bantu tous à éliminer ba diriger biso ba koto la mboka tout simplement parce que tous ba combattante mais tous ali bongo na ba parti politique na ba chef nango ya opposition ba corrompu pe baza ba médiocre alors Moïse Katumbi eloko ni azo sala bouti kolanda ba sesanga ba twana nyoso tu ba lobi ke ceux qui Moïse Katumbi azongi komote ba on va au élection te. C'est-à-dire Moïse Katumbi ba futa mbongo ebele azo jouer ce que j'ai à Kabila ya kolinga ko retarder l'élection pour Kabila tika na pouvoir libéral. Alors na ebisa bino que Moïse Katumbi azali bon agent ya Kabila pe fruit ya Kabila iye mutu azali zambien azali bongo juif zambien et puis aza na makilata ya Congo te abotama pe na Congo te mais bino bochaki tembe lelo o Moïse Katumbi ye wana a commis problème mboka mobimba eza prise en otage likolo Katumbi c'est-à-dire makambo nyonso tout ba congolais bazo kufa ba congolais ba boma bango etali bato te mais pona bato Moïse Katumbi ce que Moïse Katumbi a été l'élection ezate nyonso wana ezali G à Kabili po balingi bongo ba bebisa révolution to ba aider Kabila à s'éterniser dans le pouvoir parce que Moïse Katumbi nde azali fruit au Kabila a fabrica parce que bana utu sabino ngo bazali bongo na lobby moko baza ba konzi moko baza na objectif moko ba américain baza simanaye pe au moins même ba Colette Brackman ba tout bazo ba kaka Moïse mutu oyo akoyi ko diriger mboka pourtant atangate c'est un commerçant ayebo sa ta politique te et lo ba makasi ya saleza kaka poste munene ya occuper za gouverner il y a Katanga et pourtant c'est quelqu'un qui vendait les poissons, les makayabu, na osala ba diamant pe ayebi ate loko moko te me ba lingi ba komise wana parce que aza pona ba intérêt ba tuchi azana aza plizo ba ke Kabila azana ba ko manipuler yango moni ayaki po asomba IDPS ba félicitations na ba membre IDPS ba comprendre que toko côté ka parti te bango ba boyi et Moïse azala candidat bango pe balingi balancer
qui ça Félix Tshisekedi mais Félix Tshisekedi a corrompu à machana ba Rwandais à koko sala eloko moko ya malamu. Alors siko eko sala nini boko mona ke Congo mobimba eko sala traîner parce que Moïse Katumbi ba lingi azonga te donc tala aza le seul opposant au ya Kabila bazaro lukise ma bima na Congo sans problème. Mais là komi na Congo abimi libanda ba komi ko ya zonga pour makambo tambola. Et puis Kabila rolinga zonga te eza gêne ba pour ba freiner. Entre temps ba relancer Moïkisa Kamere à côté des sous na ba parti politique ou là bandi ba okena ba élection oyo ba ko tricher ngo o ba ozanalika ba lobate tout simplement parce que tozali bongo na ba parti politique na ba leader na bango bazali corrompu. Lisusu Papa Honoré Ngwanda ve Terminator a outre ça la vidéo andimi que aza na solution te pe azo senga na basango ba kende na ngo malembe. Imaginez-vous que Honoré Ngwanda na yebisa bino banda kala c'est pas un libérateur, c'est pas un leader, c'est un corrompu. Lelo ya yebisa bino azali na na solution te. Siko bata pareko bazo zela nini po ba révoquer Honoré Ngwanda bazwa leader mususu o aza un nationaliste o ya komema groupe matulu kwa bato wana surtout na kokendo libérer Congo. Parce que Ngwanda utu yebisa bino ke aza na solution te, solution uta na soulèvement mais a telemelaka bato nyonso tu bazwa na solution ya soulèvement. Presse ya Congo même na diaspora ezali bongo infiltré corrompu ngati lelo kamusa nga bato balandaka maizo bato balandaka telechangu et pourtant ba preuve ezali sur table noir sur blanc que baza ba collabo baza ba corrompu oyo nyonso tout telechangu asalaka ezali bongo biloko akopiaka pe alandaka à la lettre oyo nyonso Jean-Marie Kassamba atindaka. Mais lelo il y a des aventuriers ezala bato sans esprit oyo balandaka ndeko wana bakanisi ke azo salela mboka bota la face na ye aza elongine ka bomona kana ba démon elongine ka bomona que c'est un corrompu elongine bomona que c'est un pikime qui a des problèmes qui est corrompu mais bino bozo mona ka lobela mboka et puis bozo landa ye mais azo ko distraire bino et ko comme ça maizo.com bomona ke ka lobaka bien mais tilelo akumisa Christian Malanga un autre aventurier oyo abimina basi abatu oyo balandaki ye amemi ba msusu na braza asimisi bango touche mais batu sans esprit bazo continuer kozela ya aux libérateur et pourtant bazaki ba libérateur te bolandi ba vidéo et belé batu basalaki ils ne sont pas des libérateurs, ils n'ont jamais été des libérateurs. Or biso batu a diaspora et sengelaki na biso to s'organiser to cotiser to zala na canalisation biso de batu na to mema éveil biso de batu na to mema révolution. Mais lelo oyo et kamwisi ngai lelo komona ke ba congolais ebele baza na diaspora baza na vision mon côté bango komba na bango ba monsieur comment place à mbongo ba monsieur place à végétariat ya kolangwa ya boye na boye ba monsieur lelo ba sengi Kabila pardon lobi ba fingié lobi ba sengi pardon lobi ba zuma mbongo donc sans idéologie entre temps na mboka bazo boma entre temps mikolonio surtout ba Rwandais bazo kota na mboka sorry mikolonio surtout ba Rwandais ba kota na mboka pe bazo continuer ko boma na ngonga oyo biso sozo lela rossi mais toute la cotisation pour la famille nae toute la cotisation pour la bana nae organisation atamoko ezate ezali mawaming. Alors ba libérateur tout babimaki na ba vidéo avant 2016 bazalaki ba Jean Aner wapi bango lelo kokende na ba élection organisée par les occupants eza kotia mboka na risque. Il faut qu'on renverse système. Il y a ba oppresseur système, il y a ba criminel. Au lieu de renverser système wana ba criminel, opposition na biso zoli mbongo, ils a corrompu pour nous soutenir système oyo ya ba Rwandais, ko soutenir système oyo ya mabe, pe ko distraire ba na mboka. Au lieu de ça la révolution, tout renverser ba Rwandais, mais biso toujours pesa bango sous makasi. Kabila mandé Sicile depuis 2018, le 2016, le 2018, Azoti Kalawana, tout simplement parce que opposant à Bisso, baza ba corrompu, balé bambongo, pour na bango ba na souci ba tonga bandaku, mais ba na souci il y a ko libérer Mbokate. Alors, peuple congolais azali maîtrier likolo ya Katumbi injuste zambien, oyo azali fruit ya Kabila,
former Kabila pour jouer rôle ya ko soutenir Kabila basala ka ba faire na Kabila ba solo la ka bien tango nyonso a ko jouer G ya PPRD absence na ba élection et ko kabola opposition pour na ko retarder ba élection d'ailleurs na ngongo yo opposition eza déjà ko kabona IDPS na G7 eza déjà ko kabona parce que G7 bazaki na bango bato Kabila a infiltré bango pour ba ko les opposition. Alors IDPS tel mais à partir mon tribal et ba corrompu ba nimaki mbongo wana après et indeli bango lelo tolobi yango makambo tolobaki banaliste tozo sala machine à voter ezali piège ezali grande tricherie ba politicien comme baza ba corrompu na place ba telemela yango bango bazo kende kotala machine wana avec silence or que nanga azo jouer G ya PPRD na ba Rwandais et puis bato ba nanga na groupe ne mobimba na ba politicien wana na batu oyo nyuso ba corrompu toko tumbaka bango na stade Kamanyola toko tumbaka bino toko brûler bino vivant liboso la population pour na ba crime bino nyuso bosali pour na Congo. Alors Kabila Bomati Sekedi mais bazo linga ko pesa ye babeki. Merci na IDPS pour découvrir que Félix Tshisekedi a tekela Katumbi parti pe asali alliance ya ko soutenir Kabila. Alors IDPS baboyi likambo wana ya ko soutenir Katumbi balingi Félix a comme candidat bazo bateke Félix aza corrompu azora pe mbongo ya Kabila azo jouer rôle na bango pe ba Rwandais ba komona Jeannette Kabila pe mona ke ali ya mbongo donc ezali mawami. Alors et comme ce ko guerre na kati opposition entre Félix Tshisekedi na Katumbi ou azanga parti. Alors Olivier Kamikatu akendeki kosomba dokolo po akota na club ya bamiyibi. Alors Tumbi o azana ba partenaire et na ba lobby ya moko na Kabila pe abala ndeko ya Kagame opposition pe rassemblement Kamere na Katumbi ba panzi yango. Kabila zaki na D numéro 9. Kamere na Katumbi ba koti po ba sombo opposition po ba faiblir yango po ba panzango tala bazai bana MLC ba komi ko s'attacher na Kamere na monoko kaka ba élection o ezali contrôlé pe organisé par l'occupation. Donc ezali mawami. Kor yande kona biso aussi Kabila botoli yango et komi ba policier ba kenge nango et komi dossier moko politisé alors que biso diaspora to échoué rôle aux populations za na biso to sali yango te mais to so continuer ko sala la vidéo or et c'est discours ngongi komi futo kitana kin ko former soki pe futo kufa to kufa pona mboka po ba rosi ba kufi ba chebe ba kufa ba te bele ba kufa soki yo nanga pe lobi to kufa pona mboka. Problème te parce que Lumumba lobaki ba ennemi à Congo intérieur na extérieur ba kozala piétiner soki yo nanga to saleli mosala bien to ko sala et là on to koyeba mboka neza mboka nzambe esengeli ba tunanzamba solo ba intercesseur ba pasteur solo na ba pasteur lukutate o ba obimsa batu ba miselekete na ba nyoka na ba ngolo na nzoto mais nazo ba pasteur à révélation ba o ba lobela kanzambe ngonga ngoyo to l'éléphant Nzambé parce que vrai libérateur à Congo ezali Jésus-Christ ezali Bouddha Congoté ezali église de Noirté ezali Kimbango te mais ezali Nzambe ou akela likolo na se manifester na kati ya Jésus-Christ. Alors tolobaki lisusu que donc toyoka lisusu vie ngwanda ameka kosala afongola mbanga na ete na kosala ba vidéo parce que azali lisusu na message te azana vision te pe azana solution pour na Congo te tozo zela apareko courage moko atelema ba benga na ngwanda pe ba mema bazwa leader moko nationaliste a changer vision na bango ya komema peuple na libération batu tout balandaki Christian Malanga baza sans esprit bomoni abimi bimina basi na bino atindiki ba misusu na ba prison persimi bino touche pe ezali mawa mingi na ba misusu oyo baza na Londres pe Manchester ba keba parce que lokola na zomi Londres pe Manchester naza na ba dossier na bino bilela elinga ba dossier tout ba tout bazotia trouble bo mesana ko funda ngana na police dayenga moko le na komaki na ine ko se présenter déjà na police na police bozana na
laptop nanga na portable nanga po bato bafundaka kenga sa émission na laptop lokola tisi ko investigation na esilate nga na ye soki bato bando benga bino bato bas esprit faible nga so na sali vidéo na tanga akombo mutu te na senga bango pe batala te le ba benga bino na boy policier na ndako nanga parce que policier o akoya na kofunde na côte toza na mboka droit toza na mboka libre expression yo policier soki ba bengi yo ozana ba preuve to bengi nga na memio na côte na sina zo avocat na memo na tribunal to samba na sina mona ba policier na yesi bango bino na Manchester bo mesana ko benga nga na zongi na uti mission nga na zongi na yebike ba mano benga bino bafuna na mona mutu te na ndako na nga na mona mutu te akoso susu portable na nga to laptop na nga pona oluka kosa ba investigation po na sina lembi pe na lobi ete na kosokipe na bino ba dossier na bino ezebele ngamo na sina komake pa police na yebisi ekozala ndengwana po ete ba mesana kofunda olie ba bongwana so bo landanga bo bongwana boni ko bongwana te me boni ko landa bilanda landa. Alors tout ça toujours na majesté Job Lendokiski félicitations na nengo zo koba ko manipuler bandimi église tellement église na eux ali composé na ba tribaliste ya ba ekolo na bino olie église za la christocentrique Jésus azanakati yo okoma père spirituel ya banchor. Alors nazo prophétiser yo na ba pasteur na yo boko bunda boko sala trouble boko kabola mbongo kala mingi te tozala Manchester a boko bunda. Alors ezali mawa mingi na dossier à culture tozalaka na Niarchos Lengache comme pape de la SAP, papa Wemba roi de la SAP, King Kesterpe roi de la SAP. Bato bisato ba grand prêtre ba salama o minene ba komisi biso propre ba fongola biso masolo ebele ba laksa biso ndengeni ya kolata Jimmy Weston ba Quiranta ba Griffe ba kenda me banda papa Wemba King Kester na Linganche ba kenda ba vendeur de papier ba vendeur ya balaba ba vendeur ambulant ba mikomisa ba saper. N'importe qui a commencé à perdre, même ba victime de la mode, ba comment va s'appeler, ma kelele ba trouble, même taureau lokola Zakari a mis comme ça perd. Donc ba aventurier tout ba mis comme ça perd. Alors nous avons un grand-père Bozi